Bonjour la famille, coucou, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte très bien la famille, bonjour. Et puis bon samedi, hein, voilà, coucou la famille, tout va bien chez vous? Moi aussi ça va. Coucou, bonjour, shalom, homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom, bisika, bisubino, boboto, bondeko, na katia mabota na bino, bandeko na église catholique, matondo, na bakimbangiste, et puis tokei vraiment na bandeko na musulman, to pesi bango vraiment, bambote ebele, salam alaikum, bisika, bizui, bango, toute tendance confondue, vous êtes bienvenue sur les baobas, et puis bambote na bino ebele, bon week-end, bon samedi. Partagez mission oyanga s'il vous plaît, kotalanga bongote, koleka bongote, likez vraiment émission et puis partagez, vous soutenir chaîne d'Abimia sous les baobas, je vous en supplie, beau liker émission et vous allez très bien, vraiment merci na bapel nabino, merci na encouragement, tout va bien doucement bande konangai. Voilà la famille toye na yeka to sala analyse bouquet na absence ya JB Piana na katia matanga na katia Belgique bande konanga pona biso pona bato ebele na zanga moko te epesi solo epesi bankusu epesi kitoko te esali mabe makasi bande konanga vraiment tozali kosolola malembe bandeko na biso oyo bolandaka biso oyo nyonso boyebi ke JB Piana awutaki kokufela mwana na ye ya mwasi, voilà, na kombo ya Océan, mwana ya JB Piana ya mwasi na âge ya 27 ans. Âge à 27 ans, atikaki biso bandeko na ngai bino nyonso oyo balandaki mission bayebi mwana wana très bien, ba photo etambolaki mwana ya JB Piana ya 27 ans na esika oyo bandeko na ngai batutaki ye, en tout cas elekaki penza na bokebi nyonso na kati na biso awa esika nini mwana ya JB Piana batutaki ye na accident bandeko awutaki na gym toza kosala mwa récapitulatif yango bomoni elongi nange eza mwana se na koluka mpona ezalaka mpe bien na tiela bino ngo pembeni bomona bino moko botala j'espère que bozomona bien. Ok, pas bimisser. Non, je pas. C'est lui ma. Bandeko bolimbisi eza oyo te bandeko oyo eza bitumba ya mama Congo ai na enregistré ki yango bandeko na nga wow wana ezali yango te voilà bandeko na nga bolimbisi makasi. Voilà, tolingaki kana lakisa bino mwa séquence ya moke esika mwana na biso batutaki ye ezalaki justement autaki na gym ata so tomoni yango te bosilaki omona yango déjà na bilili na tiaki yango autaki na gym auti na gym ifale akatisa nde esika baye kotuta ye oyo mpe yango te bauti kotuta mwana na biso esalaki pasi makasi vraiment voilà sikoyo oyo boyebi ye te mwana na biso yeyo totia ye motala ye akomi ngebunge mpe ya soname ça c'est Océane botanda Océane la fille de maman Nicole excusez-moi Océane Océane. Mwana oyo aussi kolakisa bino akomi na se ya mabele asili kokufa basili kokunda ye bakundaki ye lobi bandeko nanga eloko esali pasi oyo nalobi epesi bankusu epesi solo ezali ke JB Piana na enterrement ya mwana na ye aye te. JB Piana azalaki maladi te, JB Piana azangaki visa te, JB Piana azangi mbongo te, mais JB Piana a préféré asalisa matanga ya monene na Congo esika oyo
bandeko bana nyonso ya JB Mpiana o biso toyebi bazalaki na France baleli esika moko na mama ya Mowei bandeko epesaki biso esengo komona ndenge bana balingani yango yo ndeko tata surtout bino batata bobotaka par-ci par-là côté on a bomeka kolanda na exemple ya JB ndenge asangisa bana même wera son baloba kobota mwana moko ya mobali mais ti lelo mona na to mona ete to mona epe na bandeko na ya basi te meka kolanda exemple ya JB na côté on a ya kosangisa bana Kofi Kutu ye moyete pona ye awanga na ye bana Fali Poupa mon fils ça l'effort yo po boti belé sangisa bana ezalaka bien tala makambo boye papa yete me bana bayaki baleli ensemble epesi bien bapesi encouragement bandeko nanga epesaki kitoko mingi bandeko JB Mpiana ayete epesi nga compliqué na lobi mais ozo bela te JB Mpiana zo bela te JB Mpiana yeyo na matanga azali kotala telefone na ye azakosala telefone na ye bandeko JB Mpiana yeyo oyo bozomona kote oyo JB Mpiana alelaki seke mais na mwana na biso mwasi oyo JB Mpiana aleli na ye te JB Mpiana alakisi biso kolela te JB Mpiana alakisi biso ke na lela oyo abetelaka nga drum pona miziki nanga ekwei me mwana na kobota nanga mwana mususu soki na lingi kobota ata lelo kala te nazokokisa 60 ans na kobota nanga ekaka JB Mpiana ye wana aza kotanga ba message na ye aza kokanga ba photo na ye aza kosala oyo aza kosala elongi na ye awa kutu JB Mpiana koka na kote oyo ya maniata tanga kufaki JB Mpiana koka même kosimba téléphone te mais na oyo JB Mpiana lateli yango elamba ba couleur bandeko nanga pona lakisa bino ke azali mwana na nga moko ata na liye bino boza na likambo loba te mais ntango aliaki na famille ya bato azobanga ba retour bandeko ezalaka bongo soko olie na famille ya bato ubia to olie shege ozobanga ba retour ozomilela retour ekozala ndenge nini motema ona kosimbisa ngo epai ya nani mais na ye moko azali sûr place nini akosimbisa motema ya océan likambo nini akosala bandeko mama ya JB yeyo bandeko botala ndenge akomi mama ya JB c'est normal âge avance na ba maladie ba mbaso ba makambo ebele mama JB yeyo azali vraiment na mawa makasi ya koko na ye na âge ya 27 ans kofi biso tolingaka ba koko balela biso to kufa noki mais lelo yende muto abandi kokunda ba koko et puis likambo na yebisa bino oyo koki koshoke bino boyebi nini na mama niesi oyo na bana nyonso abota JB ka muto aboti bana nyonso abasi babala te babota te est-ce que mama niesi ata aza kolia ata aza komela akozala penga na esengo otala boye na mokili bana na yo ya basi babota te babalaka te bandeko JBP libala malunga eza te malgré aboti akomi mpe na bakoko JB akomi na koko bakoko mais mabala malunga eza te est-ce que koko na bino mama Agnès akozala na esengo bino moko botala JB bazoya kopresente bacondoléance na Kinshasa botala ndenge azoseka papa oyo akufeli mwasi abendi bote na ye ya tshoko ye wana avani na ye azoseka mais soki tokompare na oyo ya maniata bokomona différence ntango bazoya kopesa bacondoléance botala explication eza makasi bandeko nanga soki boyebi te na ba monde spirituel wana yaya like partager comprendre bazalaka na baloi bapesaka bango okoka bango biso ebembe oyo boye yo komona ngo te kokende te
komona yango pete kolela pete kanga motema maya misu na yo ekweya te yaya bazalaka na balwa ya makasi ya mwana na yebisaka bino tokangama na nzambe biso bato tokoyaka na nzambe tokangama na nzambe bino mpe bato bokoyaka ke nzambe n'existe pas botikalaka na ignorance wana me bokende nde na monde démoniaque te bokosimba bakisi bokende komona babisengo moko ezalaka kuna bandeko bisengo wana ezalaka plus souffrance talaka bazoyi biso ke mwana na yo moko obomi ye na monde physique donc na monde spirituel obomisi ye physique esali yo na spirituel oza no bien mais ntango okomi na physique okolela mais bayebi biso ke yo kolela te décision yo kozwa et puis ti bomona jiba ya te décision eza misala mabe ekoloba kokende omona ebembe wana te kokende komona boye te bamosusu balobaka kende komona ebembe wana ti ndenge bazotiango na cercueil profite yo mpe ntango bakoloba bobwaka mabele yo sangisa mabele na mwa eloko moko boye na mwa likala moko boye bwaka na kati mpona elongi na ye lere abando ya abando monoka molili mpona aatake yo te bwaka mwa likala na kati kuna ya cercueil na kati ya bandeko bazalaka na balwa monde des ténèbres wana nde bomonaka parce que jibe akokai kosala makambo bongo te jibe mpenza aza na mokanda akolamukaka lelo na ntongo alobi nga nake France nake nanga Hollande nake États-Unis kutu aza na bavisa kosakana te me mwana na ye akufika na nsima ndako na France jibe aye te e sikoyo bandeko nanga boloba nini réaction ya maman Nicole tolanda mwa moke na kati ya cimetière maman Nicole na kati ya cimetière pasi esalaki ye aleli te ateyi maman Nicole ateyi bandeko nanga ateyi koteya toyoka ngo j'espère que son eza bien makasi te mais tosalaka effort toyokela ngo kande tokoyokela ngo bandeko tozongisa mwana ebandeli awa boyoka son tosala effort. L'Éternel des armées, il nous mettre le temps et les circonstances. Moi je rends grâce à Dieu, le Père Tout-Puissant, le véritable Dieu que je sers, le Dieu de la Bible est vivant. Le jour que Osée décédé, j'avais beaucoup pleuré. J'ai dit à l'Éternel, Seigneur, tu m'as appelé, je te sers. Mukolo mwana nanga akufaki naleli nalobeli nzambe Seigneur onga nasambelaka aza vivant obenga nga nasalela yo nazo interpréter parce que son ils ont bien milité. Il y a d'autres enfants ils reçoivent ta bénédiction. Mais maintenant ma fille n'est plus. Quel message moi je vais enseigner? Je n'ai plus le message pour enseigner parce que excusez-moi, je vais un peu mélanger le français. Nous avons prêté. Dans le message à côté, mais tu m'as dit, tu as un message pour les enfants, les jeunes. Bandeko, ndeko mama lobi, naleli, naibisi nzambe, oyo kisinga soni, nzambe onga na sambelaka, nzambe onga na prophétisaka, la maman c'est une prophétesse. Sikoyo na koloba nini, na kote ya nini, mwana oyo nga alali boye, naza na message bisu na koyebisa bato te, akoloba nini, na ya koyoka ye. Ayo mo wala mwana kufaki esko yebaki te. Ata boye na boye bandeko bato bakocholanga menzamba lobi na ye non. Oza na message oyo okopesa ba jeune bolanda.
Enfants, jeunes, obéissez à vos parents. Lorsque vous rentrez dans vos maisons, méditez Éphésiens 6. Alléluia. Obéissez à vos parents et aimez vos parents. Nous tout le monde a connu la bino pour les gars, parents la vérité. Attends, merci au amour. Aux organes, ça va pas mentir. Mais moi, ce que je message est très profond. Oh, boyoka. Alors le message nzamba pesiye ate ya ba jeune au batikali ayebisa bango ke obéissez à vos parents. Par mutu moko te kolinga bino lokola ba parents na bino. Bande eza profond. Pourquoi message andengwana e yakaka na baba aloba na bana baninga? Est-ce que océan maman monaki mabeli bosote emsa akebisa ki ete ke mwana na ngai keba bano ya biso ya poto pe bazoyoka ba parent te temso maman monaki mabelo bi mama aussi longtemps na nobali na yo te ndako eza monene atokomi na 27 ans fanda na ngai sous protection na nga surtout bana na biso basi bandeko bovandaka nanu pa ba parent tango moni na nozino libala te yaya zwa chambre no kitoko bongisa pa ba parents sur place ezali vanda na sous protection ba parents na yo okoya kobima yo moko okomi biyendi kopan kota bima yaya pa ba parents protection wane kosenga ke osala babindu kindumba te me bana biso mikolo bazoyoka ba parents te Zamba yebisi ate ya bana na biso. Bo respecter ba parents, bo yoka ka ba parents. Parents oyo leka biso to leka na banzela mabe, to leka na banzela malamu. Mukili pe changer kana ngoti. Presque ça na ngoka ndenge moka ta technologie ya ta téléphone ye. Mais comportement ya moto ndenge ni mwana koza ko se comporter avec les parents, comment tu vas te comporter avec tes professeurs, comment tu vas te comporter avec tes amis, qu'est-ce que koloba la bamina ou koloba te, qu'est-ce que donc comportement devant les autorités politiques bamba échange akate. Comment la fille a se comporter, pas mobile naïe, mobile ndeni a se comporter, pas moi si naïe pour abattre des malamu, ndeni ba kose l'économie na bango. Ce sont des choses similaires. À l'Antiquité, à le Moyen-Âge, à l'époque contemporaine, à l'époque de présent, ils ont changé dans le monde. Mais bana bazoyo kate. L'emsou mama pekisa qui est modèle ozo kendele na papa wana modèle yozo kokomeli na papa oyo bandeko papa oyo balobi ke abandeki kozana contact na kimukolo doze kolia mbongo moni papa kabeli mbongo kolia ngote yaka na ngo chongo na caisse église emsu mama lobaki na ye mais mwana yoka kite ayoka kite elobeli ya mama elakisi ke océan abande koyoka ete. C'est ce que Dieu m'a révélé. J'ai passé le message aux jeunes. Obéissez à vos parents. Écoutez vos parents. C'est très important. Nous allons à Zomati. Nous allons à Poto. Nous allons à Poto. Aussi la nationalité, aussi la classe. Cela veut dire que nous tous les bisous et les salés. Nous allons à Zomati. Et là, on dit que nous sommes vous allez heureux. Parce que, et si nous sommes au comité, c'est que nous, on n'a pas fait. Mais nous sommes à Bino, au comité. Au salaire. Mais dans ce moment, les sous à la chaîne. C'est un message pour les amis. Je parle de chaîne. Je crois que vous regardez le film. Vous savez, un kidnappeur, s'il veut faire mal à quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? Il va kidnapper ton enfant pour te faire du mal. Ennemi de tes parents ne vont pas t'aimer.
Il va t'approcher pour te kidnapper, pour te tuer. Après, ce qu'il va faire, il va faire mal à tes parents. Maintenant, la personne qui a fait Océane, c'est fini pour elle. Mais il y a la vie qui continue. Elle va à paix. Mais c'est moi, sa maman, m'a dit qu'elle n'a pas si. Parce qu'il y avait un kidnappeur et un kidnappé. Mais comme ma soeur vient de dire, à Océane, c'est repose en paix. Parce que mes parents. Bandeko, maman Tchemaï dans nos côtés. Maman insistait. Maman parlait, voulait pas. On ne parle plus dans le baoua. Moi, na koufi, akolobana moi na te. Pour na mosai na nzambe, c'est interdit. Mais hier, je crois que le bino bato botika li ba jeune. Parce que alobi, boyo kaka ba parents. Bana wande ko kaka ba parents te. Oko mona maman zo bisoke. Tala mutu wana lingaka ngate. Bato boye baso linganga te bana nanga. Papa na bino wana to kabwana alingaka ngai te. Bino boboyo kate. Nde wana bobokanga na ye. Mama makamu na bino biso to kota te. Makamu na wana bakamaradi no etali biso te. Biso to koli na bana na ye. To koli la mama kulutu. O mona pe mutu bobota mne mama ngo tata muka zo salo mabe. Ozo sabana ke yaya oya lingaka ngate. Noko oya lingaka ngate. Me bana te. Mama biso wana makamu na bino to kota te. Biso be mama kulutu na biso. Biso be noko na biso. Biso be tata mwasi na biso. Sikoyo soki mutu wana azokoka kuatenda egalite akokotela bana pona yebike pasi ya bana pasi ya mama oyo soka aza makasi te aomela te akufi vi na ye mobimba soka monika ba jeune fille ya age ya mwana na ye bazomema bapoussette anga mwana nga belelo ameminga bakoko mwana donc mama na biso atikali na défaut ya vie mobimba. Parce que pour la temps mususu mwana alingaki koyokela ete puis lobike mwana batuti boyebi ke mwana bas asana accident boyebi kombone l'accini et c'est le comment to ko benga hasard et yeka bo boum mais ya lobike za kidnapper donc mutu no ba bomba naki azotala azoluka na kidnapper donc na kanga mwana oyo na sala ye mabe donc mutu moko azalaki wana soki kidnapper azalaka spiritualité aza physique cela veut dire que tata oyo aye kotuta mwana na ye aza mutu oyo batindaki ye baza kolakisa ye mutu moko aza kobenga akomi boye azobima olio atabete masasi maye abomi ye. Et puis, mwana ki, mutu aboma ye. Bande konanga esika baboma mwana. Non. Caméra koko zanga wana te. Ya monene kutu. Caméra déjà za na parking. Ba parking nyo so za na caméra. Na salle de gym nyo so na entrée na sortie eza na caméra. Ti nengo zo bi ma caméra ne zaka puissant. Ti na 22h wana zo katsa nzela wana. Bisi bezali wana éclairage pe ezalaki na ngumo muke mais mwana babomiye voiture wana tilelo ni koni ni suite soki ezalaki Fiat soki ezalaki Audi soki ezalaki Jeep soki ezalaki Mercedes soki ezalaki Fiat soki ezalaki Peugeot bandeko ce que c'est là qui Cooper et que et mon anati maman le biatika na passe pour danini mutu moko bandeki ko aïe ba parents mutu moko bandeki ko linga ba parents te tant sou jiba zaki na ba problème jibe tant sou abomaki bato bato awe lo bien belé bandeko nanga maman lo bien belé. Tant mususu batu moko balobi jibo salaka biso boye tokozongi selongo epa mwana baluki bana musu bazwi bango te mwana musu baluki la musu basende ezaka kobebisa mwana bamusu komona mwana no boye papa moko boye couple moko boye
tata moko boye asente mwana na yo mama ekosala opasi tu vois ekosala opasi ekosala opasi alors bandeko na nga tozolanda mama toyoka lisusu topesaka bana na bonzambe topesaka bana na bonzambe topesa bana na vie de prière omoni nakoseka parce que nayebi que ma fille elle va prier parce qu'elle connaissait la parole elle prêchait la parole. Merci beaucoup Océane nayebi là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas. L'Internet des amis, il va mettre le temps et les circonstances. Moi, je rends grâce à Dieu, le Père Tout-Puissant, le véritable Dieu que je sers, le Dieu de la Bible et vivant. Aujourd'hui, Océane est décédée. J'avais beaucoup. Voilà. Donc, bandeko nanga to bando kena biso na suka présence absence ya JB et sali et la kisi vraiment que JB était là dedans. JB était consciente même physiquement sokayaki aneka soulager liso mitema ya batebele même ya bana na ye ba se sentait qui isolé bana ya JB mpiana bande ko place yango nazwi yango te so nazwi yango na ngena expliquer bino bana ya JB piana na yebi te ta moso pe na TikTok boye to komona na biso yango bana ya JB piana ba se sentir qui seul ba se sentir que tozaneti ba tozangi papa tozangi maman vraiment to koma Océane to koma Océane bandeko yangoyo bana ya JB mpiana bangoyo bandeko nanga le choc est encore présent. Quand j'ai appris ton départ, j'ai refusé d'y croire. Comment accepter que ma petite sœur, si jeune, si pleine de vie, ne soit plus là? Tu étais bien plus qu'une sœur, tu étais une fille précieuse, une amie fidèle, une âme forte, battante, profondément demoiselle d'honneur lumineuse, souriante, parfaite. Je reprends au ciel ta visite. Il y a à peine un mois, je vis devant bano ba meritaki tango bazolo baboye papa na bango pembeni bano ba meritaki te baolo baza bango moko éparpillé alors que papa na bango azalaki na wana basalaki veiller mortier kuna na Congo tango bazokunda JB azalaki wapi JB ozalaki wapi ozangaki mbongo te bano ya yo basurea ba oyo bayaka poto bazongaka bazaki na bango pe na Congo mais basu avion baye so pe kutaki bango aba gloire à Dieu mais yo papa na bango mosangisi otsundoli mama ya mwana wana ye moko bandeko ba mibala ba Congolais ba mitema makasi mibala ba Congolais bozaka mitema makasi ya wana lobaka ba mama bana bazalaka ya bino éduquer bana na yo kozelaka papa loba IOAT pona mukolo akokutana na mwasi oyo abaloli bongo asundoli bana bandeko bozalaka forte na bana ba mama bote ya bana ka ndenge mama Nicolas lobi bana boyokela biso mais moi na pas va yokela o mama yo moko pe foza na éducation malamu yo moko poza na maloba malamu oyo kolakisa bana
Pour na soko posa maman boulou yeke. Lokola maman oyo aboti ba mari ya tumba. Maman moko mutu boulou yeke zo le fungwama okanisa yo kaka sola mokili mobimba. Maman okoboko la bana okobimisa ba mari ya tumba. Okobimisa ba maman social, okobimisa ba Jenny, okobimisa bana moko ya compliqué. À la fin, yo moko pe maman okomi liboma. Ndenge maman mari ya tumba komi. Une maman insensée. Yangwana bandeko nanga photo zalaka mutu efanda. Oye bakovandisa bana. Liwe yaka partout. Mais eya na ndenge ya malamu. Eya na modèle ote. Et puis Jiba lakisa na souka vraiment que non, je laisse maman Nicole seule. Ndenge certain yelalaki wana. Moi, je mérite que ça na deux parents na epembeni parce que ba parents ne sont pas capables ya kozala wana. Mais pour na nini Jiba yete eza kindoki na bango, eza ba magie na bango, eza ba kisi na bango, boya bo finga na ba commentaire, on s'en fout, mais boza conscient que ba musicien baza bato ba kisi, baza bato mabe. Alors bana na biso oyo bozoya musique ezomi na poto bokeba na ba musicien bazo yakawa ko beta musique tika ko fongola makolo na ba musicien ba fali ba musicien ba ferré ba musicien non ozo kotisa malédiction ya soko ningo yebana kendo sa ba émission na TikTok ba oyeba yo to banda kotala yo ndenge tozo talaka bana mike to yebi bango ba Maria Tumba ba Gérardine ba Ornella ba Dani bana ebele tozo tala bango ya mike na ba TikTok kende mama ko wele to ke fungula makolo pa ba musicien okotsa elima tant zoko bota mwana boye mwana kitoko me aza elima akoumela na yete akozonga et puis bazonga kana ba accident boye oyo kaka accident oyo kaka dindi na mai oyo kaka crash avion bango ba kaka kotika désordre na mokili na boti mwana ozomona ye nzoka ndozo bota elima jour akozonga atike liyo défaut pouf accident pouf soki ba beti na mobali ya kwei bakufa te na calmement mon malade ya moke mutu pas salali ya keite autika bino désordre total vie non itikali ko beba. Alors à bon attendait salé absence ya Jibe Piana et la kisiki ndoki munene nganga penzako ba magicien baloba ko kendete sinote okozonga na mopeda baka yao botika na malamu tozaka ka ko analyser liker partager zwa moi un plus tokutani bakala mingite bye bye moi vomeza makasi et on a meli moi o izaki na frigo et kitsa motema. Merci. Bye bye la famille.